Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Mbote mingi ba fidèle ya la reine Nzinga TV. Lelo la reine Nzinga ayeli biso susu recette o la reine Nzinga ayeli biso to raté yango te bandeko nanga po ete ngai moko mole vencedor na megaki yango. Pourquoi non alakisa su ba fidèle ya la reine Nzinga TV. To mega recette o bo mega recette o ekosala vraiment bien kati na banzoto na bino. La reine Nzinga megaki yango. Eloko na koyebisa bino ke biso bato komi na ba problème na ba santé na biso. To mesani mingi kolia ba semoun, tozo lia biloko mafuta ebele, tozo lia biloko ndenge na ndenge. Mais tozo bosa na ke ba légumes na ba fruits ezaka vraiment bien na banzoto na biso. Mais eloko yo tozo tia yango kate, tozo tia kaka na ba biloko ze détruit ba santé na biso. Yango bandeko nanga bomeka yango. Mikili Steveba ye amekaki yango, ayebi singa la reine Nzinga vraiment ba biloko zo tia ba recette zo tia ya ba fruits et sali vraiment bien pour ete Mikili Steveba akendaka musala azokesko musala vraiment malamu na santé ya bien. Yango na bandeko na ngai bo raté yango te bo raté recette te ezo zongisa pena ba énergie na banzoto na biso ezo zongisa ba pongi na ba misu na biso tozo zasu na bilongi oya pongi te ezo bongisa ba bilongi bandeko na nga to meka recette oyo ekosala vraiment bien ekosala bien mulie vencedor ameki yango esali bien ayebi ke bino pe bato bozo talanga boko meka yango to lia ba fruits to lia ba légumes eza vraiment bien mais toboyi te tokolia biloko mosusu me oyo nalakisi bino ezanga te. Merci tokutani mba. Nzamba pambola yo mama na nga nzamba pambola yo kotikate ma préférée sœur Esther Yembe Kupula so bolandi na YouTube nanga ba elubu nyonso na tiaka banzembo sœur nanga Esther Kupula po yenda za vraiment ma préférée do banzembo na eta na yoka yango esunganga na makambo ebele banzembo sœur na biso Esther esunganga vraiment pourquoi non na tiango te po te baninga pe ba yoka yango ngai la reine Nzinga na loba makama ya lokuta te so pela bozolanda nga bien
la reine Nzinga makambo aloba vraiment en tout cas ezalaka ya solo bosomba album oyo bo contacter ngai la reine Nzinga bo contacter nga na contacte toza ngo ana ndako nazala ngo ebele bo contacter za ngo pe cher te 5 € ya pamba eza ngo cher te oyo pa sepeli a soutenir ser na biso otia ebele yo kaka donc 5 € ya pamba soko zaka musika na poste na yo esili 5 € na poste na yo esili yango bandeko nanga vraiment aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo na yokaki te namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.